Mokolo makase koko ya eboko kitanase. Mokolo mai baleko greve bambisi bakoti samba. Mokolo tabako change régime komitanigo. Yango mokolo amuna yo. Eko se dissoudre na kati ya motema na ngai. Yo moko moto. Dada, et quand ça m'a demandé, au capi à quel intérêt au Kosangaï? Le fameux cousin là, Clinton, il vous a vu en train de... Oh, yo que la ngai, on m'a montré non la bateau au capi au luba. Oh. Na tuni yo, yebisangai. Yebisa vérité na yeba. Au moment on comprend yoté. Au capi aya ko yebisa koma kam et puis yozo comme ozo audacité yo tout nanga. Ngana ndili yango. On dit miti poni kasotuni. Nazo tout la te nazo funda ende. Ozo funda te ozo tout nanga pona ni poser insister depuis to dans la chambre. Si na bimi na tiki kuna ozo insister ka c'est que yo ke le capi. Est-ce que ngana ko nana ngwa biso ke capi c'est pour la relation na biso mbale. Au capi au moment capi na lelo. Oh yeba dada ndinga zala. Na ebiso au capi. Mon amour. Au capi. Mon amour. Au capi. Mon amour. International. Ozo sakananga. Na tuni yo yaka no ayaka. Ozo sakananga. Ozala na poso sanga nini? Projet na yo pona ngezala nini? Makamyo ne bisi bien no. Yo kanga na oyo sala mbala liboso pe ya suka. Omondo yaka a. Koma ka bebe. Nyoso mona na misu na koloba. Kanga muno kosenga na oloba kanga munoko. Kanga ka munoko. Okinga ne na oloba. Okolo makamalo kutanye ngwana. Okolo na solo nengwana. Tika biloba loba poso ebe keza lokuta. Ongoyo tu na ngate lokoti tuninga. Seke yo nzibelo ka. Te yene mtazo loba ke ya mona ke yona Clinton amamu. Bonga be na be ngo mabete. Oloba ngo bele ndinga mabete. Oloba nga bongo bima na natanga. Eza masuka kwa Osa motema pe. Eza na bala suka na pe. Bima. Oza na posa ni. Okabola. Chérie, papa, chérie, moi je peux, chérie, tala. Non, Nandimi, afala kuta na so na mimi mena kama kesha. Oza mosto mama mobimba mama koko na mimi sala maso. Okay, bima kene mo sa ngano ba na kwesi. Sika mapa. So ba oli ngabilo ba pesa ko ozana ndaku na ba pesa o. Already ha okubuki na pesa miliki na pesa. Ale hoya sasa na ba. Kwani pona lingi. Yebi metu ko meba se kanga nena obima no papa mobimba bo. Même cousin na makuta lo bango. Papa mkolo bo zo wa. Ngana lingi ale na pesa ba bala. Ale yo ndola na makambo ka. Bima bo kena ka pingana makambo. Bajalo. Wala si na boy. Dada, ngana na tambo ya kufukama. Mabolo muna ngana se. Na kuna ba problème mbongo a na kuto opesa. Na kopesa. Opesa nga sasa na masote. Mais ozoni nga kwa mbetela makambo ka kasa mo. Je vais te donner l'argent aujourd'hui. Que je te donne combien? Dis-moi. Ah, chérie. So ça le chèque c'est quoi 10 000 de la limbi. C'était bolio ça. 10 000 seulement. Ouais, seulement. Embrasse-moi d'abord. Ah, bébé. Mon amour. Fais ma bise pour ça. Embrasse-moi, chérie. Ah, trop beau ça. Au capine ni na mon question. Comment on est sous tes Le roi a besoin d'un oui mais au capaz à moi ma vie. Il y a ma casse maman. Ce cas au bando ni mon capine pas non tout. Un an. Oui. Je t'aime. Qu'est-ce au capitaine na chambre. Okapi, quoi est-ce que tu as sur le compte de la vérité? Okapi, je te maudis. Je maudis les jours où Ngaï Okapi na ebakayo. Na maudis le jour na ebakayo Okapi. Cher. Chérie, je vais te donner 15 000 $. Merci. Ok? Bolina, mama. Ah, chérie. Tu es mon mari. Je te coûte un an au Ah mais oui. Tant que vous allez dans la chambre. Voilà. Papa, même quand vous avez le likambo pour la minata, qui a kabala na garçon wana, nendo banda comprendre te. Ko kata yango mbala mo presque ndenge wana.
engai ezala mpasi mingi mpo wana aza neti bolingo na ye ya liboso wana elingaki esala ye mpasi mwa mingi mais ngai na banda ocomprendre na nga déjà ke Aminata aza na avenir moko ya malamu liboso na ye parce que aza mwasi kitoko yango omoni kaka na parmi bato oyo osololaka na bango moko na kati na bango asepeli na Aminata la façon dont on a monelaka mona mobali wana au sentir que aza sérieux moi makambo a bien bon nga na yebi penza affronter yo lokolo salaka na ye yo ndoko yeba ye bien a intéressé kinga a epsinga ke asepeli na Aminata yango na yo lokola papa ya Aminata écoute d'abord bonjour qui n'est la situation indirecte pourquoi mais va d'oubli c'est le nom de la personne c'est ça à sa proche nanga parce que moi je suis pas un devin n'a rien pas te bêler dans proche nanga il y a certaines personnes qui sont en Europe baki la barre ça officiel baza wa proche nanga abenga kyo yem tabenga kyo te o nazo lobeleza azani mutu poto te azala na ye kaka awa ya kape awa mingi mingi eza na ngo mutu mususu te mayonnaise kaka mayonnaise oui ka ndenga yaka ya banda azaka toujours na image ya Aminata oya mukie wana attends d'abord il est là avant non kasi atuni ngai mwana oh Aminata mwana na wana ya mwasi ya mukie wana nde wana Aminata utai koleka biso nga vi oh mais Aminata yeyo aleki biso awa mayonnaise atikali oh Aminata koma mwasi munene boye mais oyebi ke ngai jusqu'à présent nanu na balite ngalobi obalite po lingi te parce que mbongo koza nango siko obalite po ani ça fait combien de temps c'est pour ça non les gorilles ça fait combien de temps mais pas yebisenga ngo c'est déjà moi 4 jours en yo est-ce que tu as eu le temps sur le là Aminata moi mais quand il faut flasher flasher de quoi ya makamuka ya mayonnaise te na début na yondo bandaki yawa obi na maki voilà ngana ndo comprendre que non parents nyonso tout azala na posa ya bonheur ya bana parce que les enfants à venir na bango quand nous vieillissons bango nde baza bakani na biso et puis bango nde bakosala fierté na biso bango nde bakoreflete image ya ndenge tobokoli bango donc voilà pourquoi nanda kotomboka avec raison. Donc c'était pas en vain. Nandako Tomboka a fait des raisons. J'avais plein de raisons. Voir mon enfant traîner tout autour d'un gars, un vagabond, un mec qui ne fait absolument rien, un bougre là, un vent du pied, à traîner dans coin de la capitale et puis non voilà c'est avenir. Quel avenir? Avenir ça saute aux yeux. Et mon anaka. Comme mayonnaise a proposé à Bala Aminata. Mais ce n'est pas un problème. Mayonnaise c'est l'intellectuel. Et mayonnaise travaille. Vous comprenez, je connais la capacité. Mais le problème est que tu puisses parler avec ta fille. Mayonnaise travaille. C'est l'intellectuel. Et mayonnaise est stable dans la finale. Moi, je n'ai pas commentaire, moi, je n'ai pas de mais le problème c'est toi. Fandissa moi, moi aussi. Non, non, Fandissa. Fandissa moi aussi, elle est déjà assez une grande fille, accomplie déjà le mariage. Faire comprendre le but, l'intérêt, les enjeux du mariage. Ok? À comprendre pourquoi le mariage, les avantages, et d'accord? Et donc, pendant tous ces temps-là, moi aussi, l'expérimentation, donc, approprier l'expérience à Bissot. Comment est-ce que nous sommes pour faire comprendre comment est-ce que nous avons débuté et comment est-ce que nous avons mis là. D'accord. Donc fait ce travail-là et vraiment et ça de ta part. Moi, mon problème est avec Kaka. Donc peut-être que le débat. Mon coco est à la paix capitale, mais le comble c'est toi.
Yamukafaji, Yamukafaji, Yamukafaji. Agla, agla, agla. Yamukafaji, Yamukafaji, Yamukafaji. Agla, agla, agla. Yamukafaji, Yamukafaji, Yamukafaji. Agla, agla, agla. Mutango yai tukotele munjoni emfumutele mama Talembo tokoloza mfumo ngati fina emeya ya dimbubi kasila byeti monika mutango yai tukotele munjwa mono tunayobola haye mfumutele ma Gesho Idiot Safa Gesho Safa Yamukafaji 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 Agla, 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 agla. Gesho Pende uyo bikengana sakuya Putikite vele yoyo zaya kufungwa ma Que ce soit le dernier fois, Gesho. Mukolo na kukute yo fungulite pese yo pinisho. Yo kangai Gesho. Tu m'écoutes? Oui, grand-maître. Que ce soit la dernière fois. Il y a des moments que c'est la vérité, mon écran. Mutango yai. Tukatele monjwa mono. Aïe, faut monter la main. Allô. Gesho. Qui a dit c'est quand même Yangwana nerubakayo Gesho. Tu mérites. Encore qu'on ait du chaud, ça vous donne ma carbonate sur les choses à vous salade. Bonjour. Gesho! Ngai na yamba kabatu nyosho. Kombo na ye nani? Choqué, grand-maître. Allô, Dr. Nico. Choqué. Ami de l'école. Azali na Mendes, frère. Ngai na kuyamba ye. Ukujua réponse pa ya Dr. Nico. Oui, bien. Et le docteur Nico Yaka, vous êtes nini? Ega, uyakula, yamukusala. Réponse, j'allais pas le docteur Nico. Gesho, moi je te laisse. Je dois te préparer. Vous allez causer avec docteur Nico. À tout à l'heure. Yaya dimbubi kasila bieti Monica. Mutangu yai. Allô, Dr. Nico.
Venez, 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 intervention rapide, 00 Barbabar, cimetière de Kimbantseke, 006. Venez, venez, intervention rapide pour répondre à ses disciples. Yamukafaji, Yamukafaji, Yamukafaji. Agla, agla, agla. Oui, docteur Nico. Oui, docteur Nico. Ça va, bon? Bon, il y a le barama de face ou bien l'Ikara? De préférence, Lingala, docteur Nico. Ok, ok. Question? Oui, docteur Nico. Les capons bien Docteur Nico, yango tu expliquer na grand maître Maswako. Ils allaient pour un camarade Nabiso Tchouki. Kata. Nayebi. Tchouki. Manengadi na klasi. Yona, docteur. Ok. Oyebi Tutakolaka. Aussi, tu es ici, docteur Nico. Ok. Mama na bino apete bino pote. Sire. Essaye de Ok. Borobana epoe. Azane bienvenue. Alors, la copanga bisoto komaka patote. Ok, quelque chose. Oui, docteur Nico. Ah, Ozana Bakadoa. Merci, Pois docteur. tem Ozana e Kosama Sarakito. Opa Mutura Rogesho. natalelaka yo yesu nayebi okosaka te kimwaki bango wana joel lelo bakimwaki na masalanga bolingi na meshaki surprise au matin. Donc, t'allais pas marrer où tu allais néer. Salut. Oui, la monnaie était tellement esprit à chat, esprit à corps. Non, il y a des mamans, Shakira. Comment est-ce que bandaka na bandi atobeta unasomia pe banda na bandaki na ite soko sana ndao naza kose préparer kaka yo liga tobima nalingaki nasenga yo falaki nabenga motu mona kana kopa mosala nalingaki nabenga Deborah Depskapia ali azala na Norvège ayebisaki ngai nabenga mwa mobali moko azalaka Chapili Tulemba donc ye aza sikoyo gérant ya bamisala moko ya Kalusha Boya petite moko azala na Londres wana mosala eza wana tellement nazeli mpe mosala tro Jenny Lema asire ngai na bamosala ebele nazwi te na ngai soki nabenga bango mpona confirme peut-être mosala oyo ozwa wana esalanga mwa c'est bon soza na ili neti opesi yaya nabenga ata mpo naza na ta na eloko te bon toutefois nazaki na lar temer alingaki na dekapa président Jean Wilina mobala ya lidina ya photo wela papi mbuku muta otobenga nga ifo ke masolo ya bali te ya nazaluka 1000 francs yo waza vela ngai yo yo vela nga papa Shakira o vela ngai odinga vena yo vena nga vena yo vena nga folo ba bien vena yo vena nga ya biso tika tona Venga betaka tolo pona yo ape moza mayele lelo kosimba oyo eza ve so ya mokolo ya so ya bénédiction ve bape oyo ombakisa lisusu c'est ça bien bien yesa mare alamba bor ana lamba elobi te naliaki yango mpona ze na nzala kitoko c'est bon deuxième kitoko mais soki kaka so omoni baloba ta crédit mosusu kuna bwakeli vie
Ah, vieux. Yo di Nicolo Kope Simba. Nicolas Ngomboya. Vieux, Mumboa bon va prisonnier. Mani a na makala. Comment on bien solo ba. Vieux, na kamora. Mumboa bon la binote, yo za cadre, on sa fait quelque chose à bien au Simba pour rappeler tout pas na la gaz. Vous comprenez? Merci. Classico. Pas de barreau. Ah, merci. Tumelinga mepesi ata leki na ngai nakanga bato mpe nabengaka balingaka koyebinga mbala moko te. José. Oui, madame. Eh, Kita. Boni moyeko. Sikoto ozomata beso kweli. Ongome misangambi. Madame, nazolongola ba toile de régner oyo. Tamu na yo. Omoni baba ese yo bekate. Mule sebe bisi ya musikoso omacho ko bitino kweli. Papa, olingi nini? Mama, naza masonte, nazomata na mayele. Ah, oza masonte ya musala osala. Oyo boni na yo osala olingi osala ngote. Musala yo moni osala ya ngwana o makapitene. Kita. Merci. Ndako ezobebe. Moni yo, nasala ata mabende na yaki na osia. Osi kaka na entreprise no zali kuna na entreprise. Tokola ti osa deux fonctions okoka ngote. Degré vraiment boy ata yo moko. Vraiment ba repassa boy. Il faut nala tango so na bimandeni. Mama, elambo ba repasaka te. Na Ile fois na ngana kamwa tezo ba repasser. Na il so ba repassa te. So te ka monta mukie et repasser. Pardon, madame. Pardon madame. Ya bon ça va tu na obi. Merci, madame. Mwana mambo kwa lo sama te ka yo ba no sama nyonso. Kamu nako. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Sonia. Oui, il est tellement. Il faut moi vraiment parce que tu vois que je ne peux pas rester ma campagne. La précipité pour Balayo, sur le banc, il y a un mot de savoir pour ça chez nous. Et voyons de qui m'a créé un balangandé. Il faut un contacter. Franchement, déjà, moi. Et maman, ça vient. Tu vois, ça vient assez vite, moi. Tantôt, plutôt une façon entrepicier. Ah, entrepicier, bon, c'est une chose bizarre. Non, non, on a évolué. On a souvent petit bon, les gens qui font entreprise, une classe, entraîneur. Non, les arbres tout bien. Les arbres au souci dans la salle. Chérie, là, l'enfant n'a pas. Toujours le temps, comme ça, un petit peu le temps, maman, mon père. Non, on n'a pas. Nous avons déjà pour la unité dans le Bengayo. Ah, mais en temps, je ne veux rien. Nous avons la héros. Pourquoi ce il faut que la maman a libéré un bon ça n'a pas parce que mon énorme plus ça t'a dit. Là, on a héros à l'héros. Moi, on a contact là, bureau le blanc, puis on a bureau le blanc, on a tiré à partir en France. Ah, ils ont tombé. Eu pensei que ia rolar usando. Como está na pouco que tem uma batista ali. Na roupa na batista. Bom, tu bem na ligação. Até parfois, os até parfois lá dentro. Não que nos ande para mamãe, nem sei que vai vir um mundo assim na tua nem sei que. Pô, lá vem no tempo lá, tem uma chave lá. Changer. Mas ela tão muito. Ça ne dérange pas. Comme ça, il faut qu'on rate. Wow. Yo. Mais pourquoi on s'en va, ma chérie? S'il te plaît, pardon. Ah, mais on
que c'est ma performance. Hein? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous confiance dans la tête. Batista, naza moi mukete no. So ngana za moi mukete. On a lobby. Kobi bano Batista na komo na suspect. Na biso ya Ardi Mafina. Nani, mona ya Wivin Mafina. Hein? Aye. C'est quoi, il faut que je sois collé dans ngai. C'est le nom problème que nous va coller. Non, kene boy. Kene na Sylvette na tricot yo lati. Ah, nzambe. Kene na Sylvette na tricot yo lati, na pesa fongo la te, kane na kangi bon na pesa te. C'est comment ça na bo point chérie? Hein? Donc na ça ma benga lina na comment comprendre o muke Batista, na moi mukete. Donc yo mukumbela nga? Oui, nan. Kaso ba. Moni ko bimanu. Na comment comprendre o muke na pesa te. Chérie, nous sommes qui ça ka formaté. Ah, Nzambe ya nongo ya. Mais na koma bolingo au nom de l'amour. Ngai na fuko na fuka mina ngami na mesana vraiment maboko likolo. Batista, ato baluki na mabilo moni o sobi maya na poto baluki na opia te. Na bino pesa somo te lo na Sylvette na tricot. Boniko. Problème nini comme tu as niveau oyo. Hein Batista? Tu as niveau fukama. Mais ne peut s'y aller gagne la raison. Ne peut s'y aller gagne la raison. Moi mobile na vie il faut que luka. Tu as qui marié parce que mon mimaro. Tu as qui marié. Bon mon fukama ça yo boye. Hey. Attends. Tala. Yebisanga. Yebisanga vérité, nga na osunga yo. Yebisanga vérité. 3 minutes. Attends une minute. On en a on sur la salle. Na ngana bimana qui nous a collé Ardi Mafina. Moi on a Brigitte Mafina. Bayaki, il fallait la joie collé bon batina na Lydie Mafina. C'est quoi on a ici? Attends, on a ici chérie, mon amour mon cœur. Na ngana kende. Oh non, ok, on était à Kangi Bilamba Nyoso. Donc, ok, on est bon, moi, on a qu'un mouvement moko. Ça a place dans la taille mobile. On déconne en mobile. Il y a tout sur la avant de connaître moi aussi. Attends, il y a ça papa. Amélie Libélé, à Tikelinga, à Oyo Kanga Libélé. Mais on a des autres athées. Tada. La Ebio Zamukakanda. La même moment, mbaye. Soyez les enfants, on a dit que c'est pour grand frère né à Lingio. À Pessibolingo. À Kokom tout un niveau beauté. Les longs appels, nous n'avons pas proposé la balle. Mais ça faut. T'es au samba, tu vas ça. Denga na balle. Ya yo et comme vous. Ça va bien. Vous avez mon balle qui top. N'attend normal vraiment. Tu n'as comprendre, tu as commis. Donc faut na bête à madame, faut ton obéta. Lipa ye. Loso ye, fufu ye. Ce que ton obété, lobi oliani. Oza mobali kito conseil na kopesa yo koma ta pede ozwa mbongo abona attendez po okufa maléré yo nga pede oui nga oui yo tela nga na Sonia rien à faire vous êtes utile la société na yo nga na za utilité la société maman na yo maman na yo parce que éducation a personne za mabe. Comment expliquer? Yo za mobali lokola ngai. Magato sa ndeko na mwasi. Na fingi te. Finga maman. Na fingi mama te. Mais na bika éducation maman pesa yo ko sa ta tanki ndeko na mobali. Frère oya ngai. Comment expliquer OK? Sur nous na longo siko to ko benga po azala na biso a comprendre makambo action sur les caminito. Tela, au moins moi c'est au kraka. Finga bolola moi swana. Ape kitoko te. Maman bote biso. Marie-Louise. Atelema lelo. O kekolo nani? Dans soto te. Na ba osimo que tango sa. Tango sali. Na sumbi kasi. Tango sali. Na sumbi na bilamba. O mimo na kate ya. Na tsika na obeta coup d'état par hasard. Na ndeli. So meki na mbeshala rendez-vous na ngolo obeta na yo. Obeta na. Watem. Yo beta na. Yo zatem. Te zela. Atu yo zatem na ngai. Yo beta na. Yo zatem. Na prêter lelo. Zela. Na prêter. Yo beta na. Yo sara ngai. Yo beta na. Yo sara ngai. Yo beta na. Fuga ma lepso. Yo sara ngai. Yo sara ngai. Pesa no chemise za ngai. Chemise banga tu basomela ya na za ngai. Yo bi. Yo ka. O pesa chemise. Yo na pise lo respa. Yo na pise pour la. Ici. Vamos tosa. Pesa chemise, funga chemise. Na pesa. Funga chemise ona. Na pesa. Ah, boniko, bomba ni sapela ndako. Ah, ozali no. Wana foi to ibadi.
bino boconnecte nga vraiment kosalanga bien makasi obi emona ovanda na ozunaka nasala nzambe nini baninga na nga bazwi voir même bateau nga na yebana baoneti kelisha boya kalisha boya mimiki evrai nabenga petite wana ala londre nabenga ye mais bato baproposanga kaka na biloko abie mais ekokisi réalisaka te non tuke omoni soki ovandi na biso kobeta masolo ya nzambe te eza makambo ya nzambe awa te bon nayebisaki yo tuke toconnecte yo omoni sikoyo ye sikoyo nakoma osentir kokoma mobali omoni ndenge oye awa kesho akoconnecte yo tuke okoma ndenge omonanga nzela mon frère pardon s'il te plaît ouais, oui Naza déjà presque voilà tu me donnes toi tu m'envoies les noms ouais pas mal ouais je suis avec les amis ici pas mal je te ferai signe bon la fille Déborah Momba ok moi c'est Robert Momba ouais ok ça va tu m'as déjà envoyé les numéros, on a relocalisé comme ça. Aussi, c'est ma démarche moto avec les amis et puis je te fais ça là ici. Ok, et puis on a localisé, c'est bon. Merci, très bien. Non, je parlais donc, il y a un monsieur qui t'a parlé, Robert Momba. Il y a ça fait la photo. Donc je dois remettre des trucs à sa fille, Déborah. Ok. Comme entendu, bien que moi pressé, j'ai parlé avec, comme je t'avais parlé, il faut tous à l'Anibali. J'ai lié à devenir avec le grand maître Maswaku. Il est d'accord, les mieux à la connecter. Donc c'est une séance, il y a la cérémonie occulte. Donc tu dois comprendre que ça c'est la connexion. Et ça se passe ici chez moi. On s'est fixé un rendez-vous déjà tellement que tu es le bienvenu. Bien sûr que oui, on va se fixer un rendez-vous. Moi même tu as fait comme la vidéo, il a été initié par Geshu et toi aussi tu seras initié par Geshu. Donc on va bien déjà c'est la moindre des choses. Mais je ne m'aimerais pas te voir comme ça. Hein? Je ne m'aimerais pas vraiment te voir comme ça parce que moi personnellement ça ne me fait pas de bien. Comme ça. Je veux ça la tour parce que tout ça on va cérémonie seulement je crois bien le soir. Tout le temps pendant cette journée et puis j'étais ravi. Non, c'est pas l'amour, ça c'est la moindre des choses. Non, toi tu m'appelles les soirs. Toi tu m'appelles les soirs. Toi tu payes de l'argent. Mais pour le transport, tu avais Nangagi, tout Zalanayo, mais tu te dépêches tout seul. C'est pas la moindre des choses. Ça c'est rien, on comprend. Viens avec moi, viens, venez. Donc tu m'invites au salon parce que je te connais à recevoir des appels là. Hein? Oui, vraiment transport, même dans les arrêts, maintenant. ndotambola munene uyikoloba nzela nje ondekoloba tiwe yo muna kanga dikolo kamarandi wana yiwe na ye ipe ye yo na makambo la kodi pesinga kuna ya mwana na ye pe ye papa comment Olexa muninga noto ngade bana ngada kulekisa aza muninga na olimisa mpona parole alina ba kutambula nga tetu yena yo dépasse nini yo sali pona nga pour oboya kutambula ndenge tulonge ndako tukoma na pai tukomeria o dépasse nini teka transport tena fait tu futi yo mtu futi yango jo ya bujongera ya ibisi yo Aziz ngata tana yuna yaki pwana Arnaud ya pisinga bana po c'était une étonnant que je me regrette Arnaud ya kopdu bana nga makamwana so yo na tiko porte parole na zalobi ka kwa grande sœur na to tika ka papa ko mo responsable sunu bali moment de fa ka mona ensemble ouais ça va pas faire peut-être on a ba ngo ibise ngo ba nda ko lobela ko ayeba déjà ebi ko zokola mingi zokola ko leka âge na suna bete le stona tindo te ça papa grande sœur na poste na wale tinalo et puis la porte est coupée ça aza kutana tapesa nga la porte na tanini na ngana bimi na yena pokwa et singiri na lia bilongo na tili kola mese na bana mudele ayena rapport yo yaya ni bana niye azuko ku vivre te écoute betira nga de chalo tera mubali neza kubi mubali neza ko kutsana mubali na kutsana papa c'est bisio papa eloko bombisa nga tsozo na mwa noko na vivre te baza okufa
soso mona na otambola bo na otambola ka nga na nga intérieur na nga eza na ngo okufa na mutu te papa libalo na yoka na sango na yoka na we lina bala na kuti le contraire papa na zero reste o nyonso armala kisanga libanda ndenga shwayanga ndenga bimisanga ezali na ngoka basambla tant na kota kata na moni eloko ngoti na okutaka malheur na malheur souffrance na souffrance passe na passe mobali na nga naza na eka ya sango boye awa yo ye combien de fois okuti armanda armazala na ndako te ngakuti nasepelaka ndenge nakutaka ye te po soko azali na kozala limite na biloko misusu ya mitema ndako oyo mpona arma batia nzube papa mobali nini limbisango oza papa na nga mais il y a des choses oyo peut-être nakoyi biso te mobali nini oyo asimbaka mwasi na ye te nde naza boye ko papa omonika nde na ya nakokonde ta mosusu ba 4 tina fandi na ndako ya libalo nayebi kutu eloko te nafandaka nde na fandi soyebisaka papa elenge yango ya libalo eza nini yebokilwakoyakubotisa yo na letari aliza kupusana 4 fois yepa mabanda yo yana ndako ndenge basi bazojouer na bandako mabala papa nga naza na droit ojouer te motu mobimba ayakawa slip taka slip akati elamba na ya lati achange yango oyo nga ko mosu nayebi place euti te abimi na sengle ya pembe lobi aye na sengle ya bleu ntango otuna ye onoma esopanaki jo esopanela ye nga na koti ya boutique mo pembe nasombi sengle mosu na lati papa esiza na sens mwana azokosa mwana ya maternel to mwasi na ye papa nalembi nalubi ndozomona nga naza na nga lisusu te ndozomona nga na ovivre kame naza heros te na nesengo mo te ujane bapare uyebisi bapare te polini papa pare ni toluka marraine na nga moye mokutaka olele pana azizi kanga mukema libalo ebumunaka libala oza komunena libala bapesi nzungu ya mafami uyebaka ntina ya nzungu ya mafami te nzunga mafami oyo ebumunaka na sani oyo bazokoma libala ya busembo boza kowela kwende kucumba ngo mevaleri nango boza koyiba te na libala nzunga mafami eza kolakisa mwasi ezala motema monene ekula nzungu wana sani ya libala bisembo yango eza kosukula masumu nyonso eza kosalama na kati ya libala mobali abima boye mobali azokula nalobi moto ayokaka na conseil mobali niyo eza kobima ntango ayina pokwa oza mwasi mobali yamba mobali niyo eza mobali nyonso wana nasala ezaka mpona koyamba mobali papa wana eza nango raison te nde bayambaka mobali nayambaka kolambela mobali nayebi kosukola bilamba nayebi kosepelisa ye nayebi eloko moko ya sika eza te naoyeba te aza wapi arma na ngai natia ye wapi nasala nini nafukama papa nalela mponso nasambula natikali nga moko papa ama papa lusi eza kokanisa te papa nasufri naza lesi te natala libalo naza lesi te ama otaka na place soko ndenge wana nabi banazunga ntango te nazila ye alima yango ayawa sikoyo ayiba te papa omoni te aoya na ye te nayiba ye sikoyo depuis jour wana na zeli oyo esingoya ezaka mo bacontretande makambo tolanda wana yebi ka fiango nde ezali so oluki te do gens pasi fort bon moi ke no barendez-vous no nyonso na respecte yango te mais nasalaki mo effort mo boye te tellement nazwi mo temps libre naleka nayoka yo oyo ozali makasi papa mpo nazalaki vraiment na besoin na yo naza na posa tosolana na yo yo oyebi relation na nga na clinton nde ebanda yo oyebi ndenge relation na nga na clinton ebanda nde tik toza lelo place toza en place fanzi oyebi makambo nyonso nde elekaka nga na clinton ntongo tolinganaki ntongo nayokutana motu na nga wana nasokola na clinton makambo nyonso azala d'accord lelo clinton akomokamwisanga nayebi bien bafutela biso ndako kolia na biso kolata na biso makambo nyonso moto azwa charge na biso na kati ya ndako azali malgré afanda ate nga na nzima na bina clinton ambala nalinga clinton mpo ambala avenir ambala génération na nga moto wana na place na okenike makambo nyonso naswala na clinton ata moko te clinton na respecta lisusu jalousie aza nango nazokoka te
Clinton a commis kotanga mal à l'aise. Moto ana commis tina niveau avant de comprendre azo tunanga ko. Aibi que Clinton aza mwana ya voisin na biso. Papa bango aidaka biso yo ebi ba masolo nyonso. Très bien. Siko le yo Clinton a commis meninga video. Non ko kate. Na benga junior pour camarade na miona na States. Aibi senga ko benga Clinton. Na ebi kute sur solo yana. Mais le quoi non soit suite mon favorable que on va na benga yo te le quoi yo za a. Ko me kampe ko solo na yo solo na ye yango ngana comprendre na ebite bizale na so eutwa ni yango ngana kopesa papa wana na kopesa papa na ona pesa Clinton ana sens te Sko yete pasa na sens te boto continuer de te pare ve ouais kinya ni on a sens te boto continuer la que tu souviens ouais, normal. Boni oubli. Ouais, trop juste. Boni l'éthique. L'éthique, vraiment, ça le pépélé. Tout ça qui n'a été, et puis quand on est tellement allé à mon bakou, ça, là, il fallait n'a pas d'ana, de l'oua, capscapia. Et au moins qu'il est en a sisi, il y a des cabos, on a la putain, les canards, mon mère, pour la rendez-vous à Bingsema. Ouais, ma solo développa. Avec ça, ma solo, tout ça qui na benga qui pour na comportement yo komi ko afficher na kata ndako to solana lo kwa na solana yo olingi ko kanga te tam so yo ka ba camarade na yango na benga rigena ya ato solana na dada s'il te plaît rigen camarade na yo mo benga na rigena ya asolana rigen pardon s'il te plaît pardon rigen yo kanga aussi tant que solana j'espère que vous solana non yo kanga non rigen na biboy eza problème ou eza grave oui ba mambo nyoso o lelo fende ko za a rigen so e papa na e a futi ndako te mto futa ndako ate o lo Clinton na linga sala so ba benga ngana to la libanda o mona akosa maka na sentiment te biloko oyo ngo bando sala siko eza ba biloko to sola kiti rigen tout se comprend tout se sola kiti et comment qu'on les cas quelle chambre ça on a dada s'il te plaît et là on dit non les cas s'il te plaît écoute-moi na sina pas na salon dada yo na pas na salon na pas na salon malade comment et là problème on sa malade de Clinton on malade entre biso mbala za na luka nde filme na besoin to sala bien bobenga awa eza juste que point to luka terrain d'attente eza te que non point to bando ke na ba chuchotement inutile Pamamo nyonso to yebi ya monenge to solo. Ba olie sa biso. Ba ofute la biso ndak, ba ofute so mai, ba ofute so mai ko lia ko lata na ndenga lati bo. Mutu ana mutu azo a opesa mbongo. Kwa linga tena tanga kombo ni. Siko Clinton a commencé ba jalousie mo mal c'est pour la vie na mobile. Na longo ya ngote. Na ofuta ndako. Na leta. Ona mbongo. Oh Clinton bono mo sala sentiment ko kama na sa. Na alo bana yo. Tsangai na miso ya Rigen. Ayebi te ko zanelote. Ba ko zanelote. Clinton. Bon, le lot non mobile. Dadanga no lesa yo na kolati sauto olunga. Loko yo komoni yo ko komo lo babo. Ngasi ko no linge na mko. Nini? Na linge na mko. Bena la kisao. Rigen, on peut s'abstenir. Rigen tika osanga ni. Osanga lo. Rigen. Osanga lo. Olinga na. Olinga na. Yimuna no na. Dada. Tika ngai osanga ni. Osanga ni. Rigen loko lo kanga mwa neti yam to makasi osanga lo. So saka na bengane ana katanda. Buiti. Na ngai. Enda kuna ngai. Ndio biso mbali. Nandeni. Nanzima kyango. Nanzima ki mtu kwa la sima awa. Pour futa biso ndio biso ndio na moko. Dada. Okasi ndio moko merde. Mundu kama sa ngambo leo na sasa ke Bobenga awa poto sola. Vanda no to sola to si sa mambo. Solution to zongo bwe. Tu luka kimia. Yo sanga. Ba solo la na ba solo na te pour le communal. O comme on donne la nini. On donne la télé bisio. On donne la nini. On donne la kama za au loke na. On donne la télé. Bon on fait la mambo ti. Sala ni le bon sala. So
mobali penza sala nyeloko kosa biso nyonso tovivana sala nyeloko kosala José, nini boulot? Na boulot ngezibi. Ça joue là. Oui, des personnes à estime ma belle. Tu vois le fait madame. C'est dans la ligne. C'est qui madame a l'air Pecho, you bona ngadi na yo ah. Ah, Pecho, ngataela kayo. Yo SA osala. Otela ngapamba. Ngakuna sona otela na teka. Veozelo bakamba acha na tata na mutu akiteka na ba station. Pecho na kombona gaete. De la manonde. Na kopwata. Na selioni. Na selioni fete ni vale lomba mo mo betanga ngai. Ba mantumana. Je n'ai manqué. Ne répondez pas ça ngana chini. Na chakata ni ngote. Na manqué. Ete ngana vete ba vino ti bandira mande. Na selioni. Nini na ngani. Ngana to sola rabia sio como sola ba tu sungwe sala. Nando approcher subino. Donc, tangia gana tika mino saku. So fe modera we biseke. Saku na mino ngo. Boya ka shukuna te. So na mweloko. Na ndo tika la bini. Na ne lo cha. Era na tika ba. La benda. Ave. Te boya ka te mo bumela ko teve. Boya ka te so na ne lo na ndo tika la bino ga ne na tika ni. Comprends? Courage. banda na yebi yo osaka kana mwana mobali oyo ya lisan de Jésus bovandi na ye soki mpe nazotuna yo ozoyebisa nga lobi mama tokomi na 9e année lelo oyo toza na 2016 okokisi 10 ans sikoyo nazoyeba te bozalaka na baprojet te ti ovandaka na ye okanisaki tata kulutu na bino to tata na bino abandi kovandaka na yo kaka ndenge wana ebisanga na libo rezonaka nini sikoyo yaya nayebi te ti ozoyebaki boplanifiaka soki bozwi mbongo bobeta masolo bato maboma mibale ti oyo baodiskite likolo ya mbongo moko moto ayakabola bango nzoka mbongo yango soki balokoti nde makambo oyo ozosala na lesa de Jésus nayebi te olula mwana mobali yango mpo omonaka elongi nde eza mwa boye omonaka yango na forme ya John Cena to ndenge atiki mwa mandefu wana azobima edge problème de cœur problème de cœur nzoto ezoya monene problème de cœur taille ezoya problème de cœur elongi ezokoma ya mikolo aza mobali ya avenir te mwana luka nzela mosusu bavivaka kaka na baprojet te oyo bozwi eloko te banda asisa classe asisi classe nzela moko na maître Tony Mwaba ye wana
mokili mobimbawa maître Tony moi basamba mpo na ngai maître Tony moi bakatela ngai likambo maître Tony moi bongo asali mpe kombo na ye azalaki na moninga na ye héritier mbaki akenda poto kala aosa vi na ye kana polo na ye ya rouge na lipapa na ye na soki ezalaka jogging soki ezalaka trailing soki ezalaka survette na yebaka te bref kimono na lipapa oyibelaka ye siko nazoyeba te mwana na ngai na kitoko na yo nyonso ekende kaka na perte boye mama meka korefléchir mpo na avenir na yo age ezokende mibali ya bien bazali oyo atelemi boye osentir ke azo korefoule fraîcheur ya bonheur ya avenir ya projet te mbongo ezomonana tobanana mpasi me papa lino azalaki courageux ye aza courageux te ntango amoni nano akotikoti bademande awa nano barépondre te ye wana aki kosomba ndembi na nzela bakongo mbango aye koteka nyonso wana tozokangisa ti lelo toza place tozaleli ya yo sikoyo nayebaka te mama azali mobali ya bilakeli mabe aza na chance ata mokie te aza mobali ya libabe malédiction ezolanda mwana oyo mwana ngai mobali ya malonga amonani moto asaleli yo shwa te motema na ye esepeli na yo mbongo na ye nde emoni yo sepeli na yo koraisonne mwana mobali oyo tala nano omoni ye te oyebi ye pe te tala aza na mbongo osepela te ofanda mpe awa milolo ebetama nalata mpe liputa tata bino nacuke te nzambe nanga mwana osokomprendre nga te nde nini na lesa de feze ekoya te po tozeli yango mingi te eya te meka korefléchir wana mpenza nazoyebisa mpo papa abino deja asa ocourant ya makambo yaya soki noko na ye moto abetelaka ye mpo noko na bandaka koya mingi epa na biso oyeba Yaya dembo beka sila bieje moneka mutango yayi tukotele monjwa mono tunayola aye mfumu telema gesho didia choke Kopanga te choke pusana akuboma yote choke soyez les bienvenus ndakuna biso babanga kate gesha ça va choke Ça va. Ok. Ça va? Ok. Soyez les bienvenus, ok. La prochaine réunion, surtout, il y a bien ok. Ngai inajali representa ya Dr. Nico. Alors, kusolula na Dr. Nico, inde mtakupesha réponse ya makambo inojuza nango. Ok. Ça va? Ça va? Ok. Gaina Keyi, kusolula na Dr. Nico kubanga terrain, likambo ya terrain. C'est ok. Jala kalime. Ok. Namukafaji. Habla.
Yamukafaji, Yamukafaji, Yamukafaji. Agla, agla, agla. Joker. Joker. Oui. Bien. Pourquoi? Gesto. Poco famamente una vinolo para poco ma chi ti sa metto una sa. Ok. Joker. Oui. Oui. Makamunyoso oyeni awana ye bianco. Chuke. Popo kanayo ezana mapopo kanayo moko. Ça va? Oui, ça va. Ok. Chuke. Tupak azani nani? Ndeko na ngai. Zama ale. Banco bancate. Deixo. Posso lá que na gente. Deixo. Posso lá que na gente. Ok. Chuque. Com bancatelo coisa ali a mapete. Ok. Nayoki. Osare bienvenue. Tu pas crier nem muito simples bom mesmo lá eu. Só que ao pessimismo do parque, nem muito coçar lá o olo miro conheço, mas logo a lá que está aqui, ó. Olha aqui. Oui, vraiment. Vina eu, ela na mabopa na eu, popó. Só que ao pessimismo do parque, nem muito a coçar lá eu, logo ocorrência na yaco. Ok. Oui, grand. Oui. Question. Docteur. Ok. Robalaye abanga te azara kimia. Hein? Oui, docteur. Ok. Nai nakei. Juke. 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 Maître. Dans la pensée na yo, ya loboko na yo ya droite. Omoni nini? Bombo. Bombo? Ok. Nani nini susu? Bazooka. Ok. Zoba fongola lia yango. Salapa. Salapangu chuke. Serment. Ayaki na ndako. Tosolo na ye makambo tout l'expliquer le problème. Mais na moko wa amuseleti akota ba makambo mosusu oyo ayebi te. Mais ça va passer. Ayebi makambo te. Azwaka déjà pourcentage na ye oyo azwaka wana. Atikela biso tozwa ya biso. Et le salaire aussi. Mais oui. Nazo comprendre ete. Mikolo comme moi. Indifférent, comme tout notre moment, question est belle. Mais il y a même toi une retribuer parce que toi tu connais les affaires mieux que moi. Bien sûr. Vous savez, Myrma, c'est comme si Azo rêvait. Tu comprends? C'est comme si Azako rêvait. Leloyo, elle ne connaît rien de l'administration. Oui. Elle ne connaît rien. Surtout ça. Elle dit même pas business. Atika la signature. Parce que quand elle a la signature, c'est qui m'ont consigné à moi. Mais oui. Hein? C'est automatique. Mais moi, en tant que juriste, le quoi tout ça qui est acte de succession, ça suffit. C'est fini. Tu comprends? Ah oui. Donc, voilà. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Madame.
Monsieur, Oui, madame. vous, en tant qu'avocat de l'entreprise, vous admettez que moi, l'ADG de l'entreprise, que je ne puisse pas recevoir le partenaire. Oui, madame, c'est ça. C'est pas possible. Oh, mais non, comment? Vous avez la signature, madame. Dans l'entreprise, il y a chacun de nous a ses responsabilités. Vous avez la responsabilité de nous diriger. Mais, pour nous, ndengeni ko sa démarche ya kozwa contrat. Mais ce n'est pas vous. C'est interdit dans la loi na biso ya mboka. Même dans la constitution. Mais dans d'autres entreprises, ce n'est pas le cas. Moi, je causais avec M. Ivovo Diambouila d'Angola. Il m'a dit, chez lui là-bas, c'est le numéro 1 qui reçoivent le partenaire. Mais là-bas, c'est en Angola. Ça, c'est en Angola. Ça, c'est la RDC. Même ici. Madame, il y a des conteneurs qui vont venir ici à Kinshasa bientôt. De Madame Bénédicte Matumba Chitenge, de l'Allemagne. Si vous signez les documents de Madame Bénédicte Matumba Chitenge, il y aura des problèmes. Parce que depuis que M. Pierre était ici, c'est moi qui signe des contrats. Et l'avocat qui connaît très bien qui est ici. Je suis contre vos arguments. Non, madame. Vous avez dit, ma signature à ma contrat. Ma paragraphe, nous surtout, et ça ma phrase juridique. Yo, au sali, mais au cocaté. Et puis. Parce que je n'ai pas fait le droit. Non, non, non. Oui. Parce que tu n'as pas fait le droit et puis aux juristes étaient. Ah bon? Donc la matière. Mais je suis licencié comme vous. Oui, mais. Je suis licencié comme vous. Je n'en disconviens pas, madame. Okay. Madame, Omoni Namboka Oyo, si tu prends le cas du pasteur Thierry Gabin Kumbo. Nous ne sommes pas l'église. Nous Hein? sommes à l'entreprise. Mais il a une entreprise. Hein? Dans son entreprise, Ezakandengeni, Bino Bokei, agent marketeur, quitter sur terrain, négocier marché, monnaie financier. Le directeur financier va appeler maintenant Ngaï, Nenazali, avocat et entreprise. Et c'est moi qui va faire le contrat avec Batouana. Mais tu te présentais pas na yo au signé. Désormais, monsieur l'avocat, je vous demande maintenant de revoir un peu votre statut. S'il faut de les changer, et c'est moi maintenant qui dois recevoir les partenaires. Maman, c'est une infraction. Non, non. Faux usage de faux. Non, non. C'est mon entreprise. C'est mon entreprise. C'est moi le numéro 1. Quand on signe le contrat. Même n'a pauvre. Monsieur Pierre, il n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Il n'est plus. Donc c'est moi qui dirige. Mais madame, vous dirigez, oui. Vous acceptez. Aux autres signés, tu as la signature. Et il y a le financier. Ce qui signature à contrat est allé. Tu as dit texte. C'est fini. J'ai dit, je ne vois pas clair. En quoi? Sur ce, je veux que vous puissiez revoir le statut. Je dis et je vous remercie. Mais madame, dans le statut, il est bien écrit que le statut, il faut changer après 10 ans. Notre aussi 10 ans. C'est moi le numéro 1. C'est moi, monsieur, respecte-toi. Mais madame. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Oh, il y a mon niveau dans notre niveau. Je ne peux jamais le faire, monsieur Armand. La bourse, ça ne vaut jamais. Il y a 30%, moi je suis 30%. Quelle idée? Comment il peut avoir des idées pareilles? Moi, je ne comprends pas. Bonjour. Comment ils ont une entreprise, en tout cas, ils ont des finances à casse. Et pour se confier par vraiment éclaircissement. So, ma campagne, tout n'a eu au bout de la vérité. Et puis, ça va pour ça, vérité, et campagne. Et M. Pierre Azaki, Mbaye Langa,
abandonné pour travailler dans directeur financier, avocat, non abandonné pour recevoir un partenaire. Ah, madame, likambo otuni ngai kape nazokamwa lelo. Oui, comme M. Pierre ye moko abandonné kosolola na bapartenaire. Ya solo? Si, madame. Mais lelo nakoma okamwa okoti kaka boye osigné obimi okeye. Madame, ngai naumeli na société oyo nakoti société oyo na 16 ans na remplaçaki papa na nga ntango papa na nga akufaki alukaki moto akotya azalaki te tellement nazalaki mayele nde batiaki ngai. Joseph, madame, merci beaucoup pour l'information aujourd'hui. Pour nga nayaki awa bayebisenga bongo te bayesemaki bango nde bakutana na bapartenaire bango nde il faut basolola na bapartenaire nga nayebai bongo te yango r na yo ozwa pene nde bato mosusu bayebisengaki nono baentreprise mosusu eleka na bongo te mais na kolunga na confronte yo na bango est ce que ozala capable ya kovanda pembeni na bango mpo oloba verité po oyebisinga madame ekozala mabe te eza mabe ndeni nga nde mona numero 1 a nakozala capable nakozala capable. Merci. Munoko yo ekobomisa ngai. Elemo elemaka baluka te. Comment ekokoma ntina niveau na babiloko yakoya kolonga mosala adi société eza ya ye mobali nesi akufa ye moko aza patron baosala nge eloko te ye nde patron. Bato bazolia mbongo boye ngai nazosouffrir uta bato akufa signature eza kaka madame asigne bango nde baki kokuta na bapartenaire. Cette fois-ci il faut vérité bima, il faut vérité bima. Non, ok, tokuta na bato madame obenga. Masala nini lisumune masala tenatali parosa AVC Pamba grande centrale sikolo madei bili bosa AVC Pamba AVC qui peut sous acheter yokasa AVC pe mona na libanda ona osala kati ngezali ba crise bonne no piqué sous c'est maison à rappeler zone ndako tio pe chambre za moka vite bon ouvre non ndako c'est ça ta rose en libana monter aux ala mal à l'aise puisque où ça mambo ici la tomo grande centrale nga mesana mona kayowa yo nako Pedro boye vina nga mamu super comme il faut ne pone na zanyo na vina nga parce que classe nga yo mutu futera ngo ne le ba benga nga keke na keke kuté banda wa ko la métier c'est parce que vraiment tout ce que l'on est batté sur la sala ndengeni mabeni esengo basi bazarna ndako libala na yo karamote na fanda kaka boye rideau kuteza la valeur pour ce que y a longola ba rideau ne ke pressing aye a changé bakiti er nyonso alingi ngaku nazata nelongo te na ata na valeur te na ndako nayeki mpona tala ndako nayeki mpona tala ye ndenge abimaka kendaka mosala na ye elenge libala eza nini eza ifo ozala satisfaire na nyonso obala satisfaire yo na nyonso eza kaka teke nazolia kolia eza eloko moko te tala porte basoto Saya mau yang lebih dari niveau itu. Ujian kita tinggi ni. Orang tu kita macam ni dia tapi sudah pun orang malau tu orang nak kena ina pun susah. Ni macam bukan ni banjaran nak gay beri. Mana malam fatam pula kena nak tata na ye. Ojak kim angkat kul alie. Alie. Bukan apa saja ni kim. Apa saja ni kim lagi nak beli. Kau lagi kena opun ini food papa. Ojak mana maben. Kau pengen aku mau minyak bagus naik sumet pun ngau fikir minyak apa ini sudah kompet kau cuma minyak bagus ngau fikir tu. Dari cakap ngam nak futa ka. Nus kamu ngau lupa tiang. Bila bisa kan lagi?
lupango wana buyeba ndenge na alinodi lupango wana bakolo lupango bakima imanda kutonda mai nazwa musala nga tata na bini buzo kumuntu matiti kuchopa lupango wana zelu tata tina bandi angari nazwi musala na sokobelami bana bandi kutonga eteri ndenge eteri mwana ali lelo nga nezwa mbonga lokateri na pesa yo ali moyo ukamusanga mamba seno eza na ndako ya aziza yo la kama kamno kuluba kawe malupango yo bungisa yango yo yo ndio kotisi ngai na yina ki yote pardon c'est aziza mwana makenya kima sifuni kataka maana mbale kublo kwamba namba ume bilo nini alingaba nutenga na gave kende no ziki class kaka yo gave la kaka yo ata parfois ba ça compter qu'à 1 heure du temps ça va bloquer ça va moga bango bilo bango me maboke na wa papa ndengo sio kuna kitu kile l'enfant de son ndako te na lembi kozala robot kozala statue kozala photo ya ndako na lembi na ngana kanisi do na ngana na okende pota yo mo papa libala nini yango ba vivre na esengo te na yaki apuna tala ka elongi armana tala ndenga za kitoko na yaki otala beauté na ye na fe na ndako libalo ndeko kuna zo exister na ngai te na osala nyoso mo sa sala na ndako amona na ngai te so azobima so ke musala na ye soki 19h ebeti kuna na ebite 19h pas neza kwa 6h du matin abandi vi na ye akozonga lobi na tongo azokosa nga musala nazo parvenir ko benga même chef na ele musala azo ebisanga lobi ba heure supplémentaire wana kutu ya yebi yango te jamais 17h muta azala na kati ya bureau kuna ata mo papa bala ngona yako sala na yako sakana na yaki po pesa nga valeur au moins sinon so mériter dans la libala te naza mututi yo botinga obota kinzete oboti mwana ndenge yepe papa na yena mama na yeba bote ponda ko nyokola mutema nanga ponda ko pesa nga sengo basi no so kala libala te to pesa basi ndu mali so tambola raison to bana ko betela ba maboko ki no bazo vivre nazo kanisa te nazo ba onga nazo vivre na yo kala nga mutute papa sila kanisi bilo na ngai na bengi oka pour la faire savoir yo bilo ne so kende na ngai nazo nga ndako ata ko lema tembele na ko lia papa na lembi na bien ndako oyo bojonga oko créer ndako na yo ya sika to ko jonga kaka na ndako yonga na va tala place na botem na bien nga papa na bino naza papa Rio Janeiro ba yibinga na mkama katolike aziza yonga na lile yo famille ya tusangana wana basala demandi basali papier pa mbongo mwana mbali batabimisi mbongo na ye nga tata na yo na kota na ba problème aziza okotaka na ndako yo na mbongo kubimana yo na ndako yo eza mbongo mubali za kututile tulu ngala kanzi mubali yangu akende kana ye aza kukende kulala ayeri ndenge balubaka ye aza kulala ye te mubali aza kuzunga na ndako ata ku respecter elle tant que moi si Valérie libanda la anda kwa papa ata za kulala libanda na bien tala na bien aza kukende aza kuzonga aza kumona ye aziza ngana mama na yetu saka ndenge nini bila mutaka bana ke oye bibi tumba mama ngana mama to saka kukunda na ndako oye ba nombre de jours tala na bien libali c'est le kama sécurité ngana diki kukota na makama pamba te po na sana mbongo ina ko kuchungisa te po yubi banenda ko sikolo kwa mbongo ozongi c'est to préféré na ngana kufa poso na umeli apa papa mkomso ba bengo ozo ebembe na yo bese ozo ebembe asise lali na ndako papa lila kufa to nini poza apela simala ngana zo boya na ngate opesika ba conseil ndene ndeme mutongo zo yoka te azo changer te papa suna fandeli ni na fandeli diama malam kuna lelo so mafuta kina fandeli kwenda ko etonga na papa malam kuna lia na ngazelo kena lia soki nini na lia soki jambo so elonia malongeza papa ngata tena yo mtu leta kujira yo ba decision aziza ngana biso tusaba te bandundu tujali kula bangala te na signé pagai moko boyi oye kuyana chima na yibate vina ngachoki kuchana ndenge nini biso tusaba te bandundu tujaba to tusaba problème kula ba Congo kwa tujaba famille parati pamba yini oye sengo ezarati ola mukana tongo na mobali no pembe elengo eza kolamuki na tongo bosete pa bosete bozo yo kala sola munoko papa ebe ngote wale za kula sikoyo ngali kula tata na yuna lubina yufanya nende kwa libaya zizo komi kuchula ngata tata na yo kwa mama na yo azalaka te uyibisange sengo ninyo izalaka choko ile ninyo izalaka tangu mwacha chakula mkana mbani ni
wana eza likolo okomi kotula ngai mpo naza kopesa yo conseil nga tata na yo motu naza kodeside na bibi okovandi awa pai nga nazalili nalingi komona présidence omoni mikolo eko atoza na besoin ya kotikila biso kalipisozi koya te benga alina te obengi ngai moko na ye nasali déplacement nazwi eloko wana nazwi na ndako koya te nga motu nezi bisio ozani olata boye nazomona banda kuna mpende banda ndipeko banda bamona nini yadese ndongo ndo okamsanga ndo loba njo osomeka ngo lobe opesinga na na se somela ngela na mabe hein ni lo mabe na kasi to lo kuta kasi c'est chapeté c'est chapeté parce que dans mo zolo ba lo ke ko lo sala on te ba lo ba te tu sais ko lo ka to mi ngona ko on distingue on a licencié on a maillé le mobile on a maillé l'impossible courage que comme ça là ezate on va dans l'organe ndako toi tu crois que on va même ça là na dira be ba du kiti na kato pas non non faut tant que comme ça là on peut te porte par ci par là ata besoin na côté mais tout non ba ozo parce que c'est pas il va ça ba test na ba tout va vendre ba ozo ayo on a maillé le distingue eza ni nyango tout musalo nini koluka te oyebika kovanda soko ozangi mwa crédit olenga na tindelo je voulu bionga na bipe yo nde moto komoko bipe ngai danso na muti na ntongo nayebi naza na bebe moko boyonga na bokoloka quelque part soka bipe ngai fo nala na crédit fo nalamuka na crédit soki naza motu comprendre lelo na kopesa lobi na kopesa lobi kuna na kolemba epuis ntongo na kolemba bakolobaki na boyo mpo oza nango te mais bayeba te kenda kolala te bayeba esike maitangaka eza te wamonaka na nzela na yo nazotakataka bazoyeba te na nasala ngai ok bapaka na ngai nde baosuki nazala oyo nasala mais epa na yo eza nango ya ofele soko oye nyonso mpona eza gratuit toyoyokona na mokili ya ofele to tikoti nga aleka nzambe bali balinganga te ebele ya mituka ya bandenge tutala niveau bajipo bakokabela $1000 pa baesa eloko bakabela $1000 baotala kete ya bolingo mobali naza nango napona mais fais un effort de chercher le travail c'est pas juste fais un effort ya oluka mosala ozala na mosala yo kasi bolingo nakoso te bolingo po motama na mbongo nakoza bolingo te po elesa ngai bolingo te yango moto esombelanga mafuta po tentire ezala bien bolingo te yango moto esombelanga elamba je commence à avoir marre na lembi na ngai ntango na kolemba ezala surprise tomoka na nzela mobali otomolaki pantolo eloko te non beza $15 mokisana $15 moko boye amasa $15 tikoki koza courage oso ngai me nasengi te me nalobi eloko te navandi na réfléchir sur oyo moto auti oyebisanga alobi nini nga nabisa $15 napesa napesa te parce ekomi jelo eloko mosusu koleka na nzela boye bakomi kobenganga mwasi a lesan de jésus nayebi te soki yo nde moto olataka bilamba kushikana nde lekisa so kaka polo na bato so bakokokama ndenge nini otelemisanga na tolo linganga tuki elongakisi motu ekoma makozi Mon argent de poche, 5 000 euros chaque jour. Viens un peu la foutite. Tu dis on doit finir hein? On doit qui? Na pas biso ba bokola ngana ko bokola tatu oza mkona ngana age munene ngana kwisi. Yo so samboka. Nande mona yote. Ndamona kana ngokola to okanga to be ba yo ba benga ngama mo. Njenga na nyinga ka kana na leki na age. Na bita prena tika ba kamata telephone no zana ngati ngata 1500 ba futa pie. Tika ngapa. Mo pesa kana mo kona no so lu kana mo sala mo ka sala te. 5 000 aide. 5 000 aide. Aminata, je t'aime.
Aminata. Arrêtez. Moi, c'est vraiment ma casse. Tu vois, moi, ça relation moko. Na ko branchaka yo. Parce que moi, na vie photo sur moi là. Na pas na ba dokola. Wilfried Bopil. Ah, le ka ba bo kai. Ya parti. Ya parti. Ah, Mbembe. Ya parti Mbembe. Ya parti Mbembe. Voilà. Ya parti as un grand frère ya Wilfried. Eh, ba bo ka ba ngomba ka mi bale. Wilfried Bopil Mbembe ya lo. Parti Mbembe. Ya parti. Vous comprenez? Bah, Wilfried ma fine. Grande à moto. Ça bien habillé, hein? Non, que ce fonds, la valise est blamba na yo. Mes conditions sont mortes. Mon sobimi, avant 18h, faisons un denda. Grande, excusez-moi, bolinga ba kota te mais on peut conseil. Aza déjà mon bal, aza déjà mon colo aibi. Tapso makamona c'est les cas. Il faut laisser tomber. Yo zong c'est les cas clair. Yebise kaka bila manona clair ngo lata sa ya bosa boy. Nazo mutene ma condition du nona. Ko batisa ndaza ko leki na mutute ne bien très bien. Ndenga zana. Mais to solo na bof ah non pas la changer na. Moi malgré na obima nga déjà 16h de jeune za pour na tala ero ya ozungu. OK. Bon yo leki sa air. OK. Noko Sébastien Kungwati. Azana kim. Ana flato akasafu bwana. So sai ba pa kuno beta to kuna comme les nains. N'aki pas Caroline Babouté. Après, on les capagne comme Sébastien Kongwati. Comment pas? Moi, on appelle ça Sébastien Kongwati. C'est oui. Nous, on a besoin. Ah non, on a besoin. Oh, Sébastien Kongwati, c'est oui. Ouais, Angola. Oh, non, on a besoin. Bye, grande sœur. Maman, bote, on va moi c'est toi quoi. T'as des arches. T'as des autres. OK, nous sommes. Petit na suka. Na suka on aime ça OK. Nami tobola miso. Mais entre nous, il paye au niveau de la grande sœur fort. La zone où on était petit, yende a zone où comment personne qui mobile. Et donc pour me zone ngwana. Yo somona mobile ni moi. Katana. Non katana. Premièrement, on a petit aussi dans sur la ngano benga petit na petit na. Un, o tikila nga libelité. Deux, toboko la on prend biso. Yo na blandi na za nkolo. Toboko la yo azoba zoba yo. Naza lokola parent na bio. Na ye. Yo za parent nga. Ba kufa ya bino. Normal o responsable ti bazo ndako la valeur parce que babiki ngana za la ka. Un gaillard zéro. Yo zo benga gaillard zéro. O sala ka te et lo moko te ni moko te. Yo ko cherche na biso. Mais toi tu es fou. Yo la fou. Yo za fou. Yo la fou. Na mona kola mutu kola raisonner la bondo santé. Ozanga na ye. Champion so bango. Na mona ko mta raisonner nzo kana so li boma. Yo benga li boma. Yo benga nani? Yo benga li boma. Oui, on li boma tu na. Ton solo bien. Yo tele mengai. Yo so tele mengai. Moi so akinge bilamba sang bilamba ba akingo fa lite bilamba. Comment ça bolingo? Abenga bolingo. Et là comme sous de. Yo benga chigolo. Mais tu es fou toi. Dans son sunga bino. Car tu vas so buna voler parce que ngana za et pas na bino. Bango na garçon moi bien. Asa ko munene. Nene garçon bien. Ndako za na sens. Ndako yo. Ndako za na sens. Yo ganga. Mais tu nous yo ko benga bon. Telo ba sombelo bilamba ba sombelo nyonso na vie. Alingi dia facile. Oh besa na kati. Ya normal. Tanga na sangi mo mosta ba osunga ngai. Ngoka ngona balabala te. Onga na pesa ko. Omoni yo. O pesa ni. Na pesa bolingo. Apa bolingo na pesa ke? Zoba. Yo benga zoba. Tagi sen koka o. Yo lani. O fana. Na finyote. Non, na finyote. Yo fana. Na solo kamne. Ko se man toto te. Pas seulement parce que dans simo te. Mulele. Yo chino. Sima mwasi. Esani. Sima mwasi. Akasi yo de balingaka te. O se ora zuwa po ya na linganga yi. Tulemba, lobaka tulemba. Tulemba. Kuta mama bazama na papa. Solange mwana mputu. Boni Maroc. Tule Peka. Patricia Yaya, tule Patricia Yaya. Yango wana. So papa. Ero di cash. Nalubi ero di cash ndenge nini? Ero di cash. Ndenge nini? Ero di cash. Famille la suka, famille le roi. Famille le roi. Parmi la souka. Aja bana mo. Yanga
balakisi yo tulemba lupango elandi umoni kubosha na lupango ya tate likamwisha te merci rendez-vous la question rendez-vous ngeza lelo oh lelo letisi lelo lambo nazola tapula ke le rendez-vous la question il a empêché siri bon tricot yini yo za tricot za léger mapoko de yo yiko lata yo so beno sekte yo pour faire beno sekte Justin Jam. Je vois le rendez-vous de yo lelo. Lelo letisi pamboli amen mutu mususu akoloba liloba te likolo na yo soki ngai te amen soki tata na yo te otangaki classe ya pamba te kende liboso na bango mpe kozala complexe te jamais kozala mpe liboso na bango te obima lokola yanke paroyo omono moyibi komikitisa te komitombola mpe te ezalaka na katikati oyo oza nango besoin oyebisi bango baosalela Chuke. Ngalukula tatini yo kuyuki makambo mawani yo auti kuloba ni yo Chuke nga tatini yo nayibi pungu te njila pe ya kuzala ke complexe oyi mama ya yo dubi complexe yina nga te tatini ngai mutu nyonso na mwana ka ye mutu nakulisipe te mutu ndenge nzambe apamboli wana ozolinga okoma bible to nini ya alori yebisa ye mbala moko ozolekisa ele na mbongo ni yo te na mbongo ni leki tala leki oyo tata boti abimisima na yo me leki asombeli ya ye ilamba komsanga sisalite mbongo atupaki ya yo yo bande kofinga tupaki mumeli jamba mbongo na ye na kawata shangirira yalata senge na yo yo bande okolo okota société te sikoyo yalata senge noke eluka ilongole iba stress soki ozoloba na mwana lobaka malamu lobaka malamu babiso oyo topambola badaya diopi bani azaka mwana ndeko na nga me ye wana aza na bana na ye kadi ajana ajuma bakande donc ozomona ke vi na bango mpe ezokende liboso me yo soki olingi olobaka na bana olobi kaka makambo mabe yo si obokolaka bana ndeko na yo te président nona ye wana papa saboros oloba ne malamu lelo ozoseke tuve malamu na ngola me sikoyo bana nomoko ozolobela bango malamu te mpona ngai nazala likambo te omoni mama na bino atangisaka malamu te yango opose bamoto eza likambo ya mama te likambo ya tata te eza likambo ya parent ozoloba na mwana yoki na mokolo ezali okoregrete chantal la couturière mama chantal la couturière paslongo mosu motu penaka na maloba makoza voilà kamuka lubaka luusayela gani Chérie. Ça va, hein? Oui, il y a un 7 kilos. Il y a un débité. Il y a 7 buts, 11 buts. Yo, ce que tu as attendu, tu as dit que bon, on va faire un tour, comprendre, hein? Je vais parler, Bibouele wana quoi. Bibouele wana, Tali Kaka. On a bêté combien? 11 jours, hein? Une semaine. Oh, jour où boss bolonge. Kobe tox, abengaka. Kasi c'est une semaine. Mais oui, on m'a noté dans le bureau Carco. Ngana mo kona seba 11 jours. Yoza phénomène.
comprendre ya boye penza na ezala te Papa n'a rien plus pas merci chérie pour na 15 000 pour mitenga ni pesi na donc ça il en lo mo et là non ça là tant ici là il y a pas de problème mbongo c'est quoi 15 000 $ ya pamba mais tinga personnellement la personne pour les responsable d'une grande famille tala sousoneti Clinton et sa suite il faut tala rabango tala raba kokoba tala raba famille za monene donc il faut yoza na mbongo pour famille za la bien ba na classe belé comprendre ils appellent monter à l'ébosso na peso wana ya peso na manga et puis l'obito lobo ko na repose appelle 4 fois plus comme vous pouvez ça là voilà n'est-ce pas ah je t'aime ma chérie moi c'est le temps mais vous êtes sûr qu'il est ça une semaine non qui n'en sort à 2 jours 2 jours c'est beaucoup mais 2 jours kaka on sert à 2 jours les locaux au permis dormir après le boulot tu viens me voir et puis na ken zoto ya pamba hein na ke pena nzoto ya pamba film pena donc chicote etika likoto dada wanga ya motema non mon petit côté Allô, Nabi, comment va pas? Ah, mais quand les gens qui ont fait ça, j'ai un numéro qui a bien là tout de suite là, mais jusqu'à nous, bien là, t'es vraiment pas tellement bon, il y a un ah, vraiment, t'as un mot bien dans ça, mais il faut. Ah! Il faut que Wow. nasimba telefone bolakisanga Facebook bolingi kolakisanga ete ndeni ya kokotela sikoyo na telecommande na ndako na nga moko kochange chaîne na change te mata likolo kei kotala tv bashitamo ya biloko mama kuna likolo tv sana mote tv wana ezosala te tv wana ezosala te esala te olingi nde komata kokei kotala tv yo moko likolo kuna te oko mpe koexige nga te mama chaka po chakitana. Oui. Mayo. Kotako? Wani ngote mana okuna pola sani. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Mayo. Bandako. Merci beaucoup. Non, très bien. On a musala après on a obina les kilabino on me quoi on va kenda oyeka pam na pour mon tout la kika Mayo si vous autres tenir penza ko ouais vraiment les amis m'ont pas sérieux je ne l'ai donc tout c'est maintenant musala vraiment madame ah vie grade aux anango hein la responsabilité wana tellement je suis directeur financier na osala parent je te fona vraiment musala ah ok ah Mayo ngapi nasala inanga masolo wana masolo na papa masolo na kipe na mwana hein papa papa na bango papa aza na ye d'accord hein yazotala nini yo okota na likambo yango mais mpona mwasi Mayo nasi nasali part na nga etikali sikoyo yo moko oaffronte ye parce que aza na motema na ye aza mpe na bakalite na babiloko ye alingaka ngai nakoki koexige te ni koimpose ye na likambo ya choix etikali motema na ye moko eloba donc yo affronte ye ozala nie te leki ya minata ti yaya kofike kobenga nani ya na yo nakene chambre nango kende benga minata oyebi place azali ya minata obelela moto boye nene so alalaki aya osutuka nde bengela ye na ndenge ya likolo boye bengela ya ndenge ya likolo chambre eza liboso ya minata
sako surprise na voiture na eli mwa saki ya loso bika kofuta mwa 20 papa yaki na Mayo. Namoni na classe banaozwa mingi eh. Bonjour, natamanda kwa yeye. Saula yake. Mala. Yana leo azana posa bo. Oh, mais moto aye koluka yo kosolola. Ngala yebi mambaye. Non, c'est pas un problème. Mala ngala azosanga makambo ngaya. Merci maman. Ouais, Aminata. Vraiment, ainsi, au soleil na maman. Naingi, même si je suis au soleil na maman, il m'aurait dit ça. Sur table quoi. On a beau être à l'intermédiaire. Et on a des gars qui ont tout sur la mission de bouche en bouche quoi. Monsieur mayonnaise ou bien mayonnaise? Non, comme tu veux, même mayonnaise. Mayonnaise. Est-ce que tu crois que moi si je me coule en quelqu'un qui opposant à mon tout mais ils apprennent ma qualité et la choix. Mais qu'est-ce qui montre qu'il y a une qualité dans la vie? Non, 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 bon monter. Tu es une belle fille. Osa bien indiqué. Tu es très belle. Mais Osa vraiment des bons. Ah bon? Oui, il y a des bons amis. Bien sûr. Donc bon, moi, je vais on va appeler Ninata. Parce que quand je passais comme ça, je vais dire maman, on va appeler Ninata. Et so, Aminata, il y a un bon moment dans la zone de la bouna. Aminata, même si vous avez battu pour les aïeux, tu mérites d'être à la maison de quelqu'un. Et nous devons être responsable comme nous. Oui. Mais avant d'être à la maison de quelqu'un, quand il y a des bandes, tu n'as dit qu'on ne vient pas. En fait, tout qui n'a pas changé, je suis traité. Mais c'est maman. Mais quand elle fait maman, elle m'a dit parce que je n'ai pas le temps de marcher. Dans un monde, tu vas dire, à ça, de l'autre côté, à ça, il y a ma bête et la côté que ça a été malamoko pour la yo. Parce que mieux vaut un démon que tu connais bien qu'un ange que tu ne connais pas. Là, vous avez raison. Parce que moi, je ne te connais pas. Mais il y a moi, il y a des places à Sidika, place à Naboké, il y a des places à Matina, mais il y a des biotés. Donc, il y a des choses parce que les parents n'ont pas de vie. Les parents n'ont pas de vie. La vie est normale, la vie est mauvaise, mais il y a. Vous voyez, hein? Merci beaucoup. D'accord, laisse-moi le temps de réfléchir, comme ça, je vais te répondre. D'accord, Aminata, je te laisse le temps. Prends tout ton temps que tu veux. D'accord, merci, au revoir. Et si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. D'accord. Ok. Oui. Yamukafajib, Yamukafajib, Yamukafajib. Agla, agla, agla. Choqué. Oui. Makambo na lubaki na yo choqué. Pourquoi nanu shari yang kuti? Tala kunecho. Moni biloko nyonso ezali wana singeke na satu ngekumanya yawo eza kuyokaka ekongo soki ozali na posa okomanya biloko wana nyonso ndima mibeko na biso
Chuke mabe jali kuya. Respecte oyo tulubingiyo. Sokuza kuyokate izali pashi kwanyi. Chuke. Maître Massoir. Vina yo izali na maboko neyo. Alors, il faut passer un temps à réfléchir. Quand on a réfléchi, qu'est-ce qu'on a réfléchi? Il faut passer un temps, s'il vous plaît. Chuke! Maître Massoir. Namuno kuyamboka changu na yembaka muchangu yai. Tukotele munjo muno tuliyubula. Haya mfumutele ma. Jangu koti nenda koyu. Elimu izali ya kutelema. Chuke. Uzali na 48 heures. Soku yeli bisonge kune yote. Oye kukumila yo. Uzali msusu. Joide. Yamukafaje. Agla. Chikale malamu Chuke. 48 heures. Vous allez me poser à mourir de pour bon. L'argent. Appelle. L'argent. Le sang. Appelle. L'argent. mokolo makasi ekokwea ebokokita na se mokolo ma ebale kokreve bambisi bakoti zamba mokolo ta bakochange régime akomi kanivore yango mokolo amuna yo ekose disudre na kati ya motema na ngai. natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te talelaka yo Yesu nayebi okosaka te bilaka na yo Shilo ekokisa makayaya bilaka na yo Yesu ekokisa makayaya yaya yaya yaya